tosemi merci na nyonso mpe outi koleka awa na ndenge okende tiki biso te ata ngai moko nano nakozoloba nazali na mosika na nivo ya nzambe mais nazala na groupe ya donc groupe na ngai oyo eza nani yaka lenyonso ezali naza pied gauche naya pied gauche apart pied gauche nazali lokola lisusu mwana bamusicien telo bamema apart mwana bamusicien naza lokola lisusu mwasi ya bajudariste mais sans vous mentir elonga oloba oyo nga na sentir bolingo mpe ya bolakisi kovitanga bino mpenza ya koya koabrase biso kovanda na biso ti tokokunda mama ti tosilisi tovandi asame tokoyokolaka biso antuka oyo nga amoni epa na bino antuka groupe oyo nayebi te elonga na osenga kaka leo nasengi no merci epuis tokontinue toujours na kokoba na bolingo oyo kaka toyoka biyoka te masenge nya mabe te donc tozala bomoko oyo alobi union mpe la force donc esalinga mpenza mwa émotion donc nandimi ekutu teke na omona mpenza boye mais à partir na Angleterre kuna en tout cas nazwi bapele ebele na France na Belgique Kinshasa Congo Brazzaville partout en tout cas oyo bakomi oyo batindi bavoice batindi oyo mpe babengi en tout cas nakoma moko na mwa susi ezalaki mais donc omona minute moke so osindika telefone moto abengaki orapele nga mama boye en tout cas nayebi te mbala liboso mpenza mbala liboso amona likama ti ntango na bandeki kokita na aéroport namoni kaka naoke na susi na nga mais ntango namoni susu botindeli donc ata bino bozalaki te mais mama Usunda donc mutu mosi donc ntango namonaki bango en tout cas na émotion lisusu komonaka ye bandeko na nga butu tokomaki ya soki ba 0 heure so ba 1 heure bazonga ekutu ndako te tolalaki lisusu ensemble ekune pa en tout cas te groupe oyo mbala liboso namona te La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges resteront toujours les mensonges. Mbote na bino banso Maman Tonika na Cape Town bojali kolanda Kimbangu 21. Everyone, Ndembo Joanna from South Africa. If you enjoyed watching this video, please do subscribe to the channel and hit the notification button so that you are notified every time we upload a new video. You are watching Kimbangu 21. Lelo ezali le 29 août 2023 ezali mukolo oyo nzoto ya mama na biso mama Mpata Maria oyo atikaki biso ko banda le 11 août 2023 azali mama na biso bana na ye lokola mama Marie Mwilu Kiawanga na mama na biso mama Anto ayebani mingi na kombo ya mama Pasa avandaka na Afrique du Sud bazali ba membre na kati ya les news de Kimba membre yeso ya les news de Kimba ndeto sangani awa na kati ya golf pona ko préparer ko kende pona ko kabola mawa na libota oyo babungisaki mama na biso na bolingo oza capable ko sala nyonso et surtout que papa na biso nyonso bayebi lisanga oyo ya les news maye oyo yango eza ko sala donc tozo sala kaka makambo ezali na kati ya enseignement pe ba recommandation na ba mama mtafunga mama de pode fechar mesmo. Para todos os seguidores do Kimbangu 21, aqui fala Kimpavita Paca a partir de Luanda. Estamos aqui nesse preciso momento, não por outra coisa, mas sim para dividirmos aquela dor com nossos irmãos. Visto que todos nós que estamos aqui do Le News de Kimba, viemos no funeral da nossa mãe, que nos deixou desde o dia 11 de agosto. Hoje, dia 29, será o último dia dela neste mundo. Então, como estão a ver todos, como o Papa Fumalongo tinha dito, o amor é este que nós estamos a mostrar. E nós aqui no Le News, isso é que sobra.
Então, todas as imagens que vocês vão ver aqui vão acompanhar até a hora que vamos no nosso funeral. Muito obrigada. Sim, a avó está ali 90 anos. A avó está ali 90 anos, é festa. 90 anos é muito. Isso é festa que temos que fazer. Coco está ali 90 anos. 90 anos. Oh, bah maman les news, les gars au monde. Bazo lia, bazo mela. Les gars ils allaient donc. Mbédia ouan ba fondé la is. Dia enua. Oh bah maman les news, les gars au monde. La première réaction. Ah, kokota malewa.
ndenge ezala nazoya mbedi ya kwani bafu wabangwala beto bakutreji byabi bafuila byayenwa bafuila bateka dibundu kanti beto byayenwa mukutakasa dibundu. Je m'ai donné dans les autres. C'est n'était que c'est comme vous m'avez dit, n'était. Comprenez mon émotion. Papa Mongolais. So que les news étaient. Venez qu'on l'a fumba te. On l'a fait. Ils sont fumba. Après ça fini quand fini comme fini tu te tapes guarda na pizza. Mama kasoma. Mama kasoma. Acha kinda ki. Já fizemos soja. Já está. Já tá en fait. Réunion pour le mariage. Oh papa Sélé. Le grand reporter. Yadjo. Là, l'émission a compris. Le fou m'a dit la mère. La mère de Thompson. Et Thompson, il t'a dit. Papa Thompson, il t'a dit. C'est ma puta. Awa biso tozali toza na ndako ya papa na biso Francisco Kashala. Malgré aza te aza na mosala biso toza awa. Donc ndako na ye to récupérer yango mpona makambo malewa ndenge kaka ezala. Donc toza awa ozomona bamama mokeramos bango tu baza awa, donc toza en forme. Oh mama Kashala ndenge kaka ozomona azokima kamera. Oh papa brigadier ndenge bozomona place na les news des fois te attends les fumba te mais maman yo kutoza pe moi za bajiji mbali na yoyo soko bilongole ile sawa abomba mina maska sheribe ndenge bozomona. Il y a des langues. Maintenant, pasteur Zola est au sali bondeli. Azon pambola biloro. Stoppé na. Nana stoppé. Libondeli na yangana ya mutuzisha nani nana. Maman Isabelle à laquelle John Maman Micheline Edouard ndenge bomona nazokota malewa donc fumbwa wana wangila yaboyi garfu do yaboyi ba confusion Mama Paulina, Mama Mena. nakanisi tokomi na suka mpona mokongo lelo biso banso toyaki po ete tokabola mawa na bandeko na biso soki mama ndeko na biso akufi donke ezali bamama na biso mama mwino tauti mosika na bamama bazali na biso elongo namoni ke bino nyonso oza sur place te vraiment tika te nzambe azwa lokumu na nyonso esalami pamba te mama te na nkembo mama akokisi 80 Thank
bolingo ekontinue bolingo ezala boyokana ezala mamwelu mama bino nyonso tokosenga bino boyokana ezala soki bomoni biso tozongi na bana po ete tokakodispedi biso eloko koloba tosengi merci na nyonso mpe uti koleka awa na ndenge batiki biso te ata ngai moko nano nakoki koloba nazali na mosika na mibaloba te mais nazala na groupe ya donc groupe na ngai oyo eza nanu yaka lenis ezali naza pied gauche naya pied gauche apart pied gauche nazali lokola lisusu mwana bamusicien te loba mingi apart mwana bamusicien naza lokola lisusu mwasi ya bajudariste mais sans vous mentir elonga oloba oyo nga na sentir bolingo mpe ya bolakisi natiki ya komona yango epai ya bon nakoki koloba te neti bapie gosha bato nasala yango apart oyo nga nakoki kokuta awa mais nga naza pie goshe nazali ya seria papa kalambote mama zali ayebi toza bana mike ya kalambote donc naza kokola pie goshe moko international parce que nabandi na kongo na bengolo na ye na ngola ntina akontinue na poto mais namoni pie gauche moko te apart oyo ya ngola balakisi nga bolingo oyo bino bolakisi nga namoni yango ke bozwitanga bino mpenza ya koya koabrase biso kobala na biso ti tokokunda mama ti tosilisi tovandi asame te okolaka biso antuka namoni yango pe mais oyo nga namoni epa na bino antuka groupe oyo nayebi te eloko na osenga kaka lelo nasengi no merci epuis tokontinue toujours na kokoba na bolingo oyo kaka toyoka biyoka te masengenya mabe te donc tozala bomoko oyo alobi union mpe la force donc esalinga mpenza mwa émotion donc nandimai kutu keke na omona mpenza boye mais à partir na Angleterre kuna en tout cas nazwi bapele ebele na France, na Belgique, Kinshasa, Congo, Brazzaville, partout en tout cas. Oyo bakomi, oyo batindi ba voice batindi, oyo pe babengi. En tout cas, na koma moko na moi souci ezalaki mais donc au moins minute mke so sindika téléphone muta bengaki. O rappeler ba nga mama bo. En tout cas, na yebi te mbali boso penza, mbali boso mo kama. Yango na tata Simon Mango abakisela biso nyonso to apesa biso banzoto makasi apesa biso bozwi apesa biso nyonso oyo ezosenga na biso tozala nango mpona donc soutien ezala mpona biso nyonso en tout cas nazonisi lisusu merci parole nanga mpenza ezalaki ti ntango na bandaki kokita na aéroport namonaki kaka naoke na susi na nga me ntango namoni susu botindeli donc ata bino bozalaki te me mama Nsunda donc mutu mosi donc ntango namonaki bango en tout cas na émotion lisusu komonaka ye bandeko na nga butu tokomaki ya soki ba 0 heure so ba 1 heure bazongaki kutu ndako te tolalaki lisusu ensemble kuna epai en tout cas te groupe oyo mbala liboso nao namona te Maman a dit ça, il y a les news Afrique du Sud. Maman a dit ça, il y a les news Afrique du Sud. Il y aura la maman imprésale. Donc, je te salue pour tout non, na libota na bango les news ya Manchester. Mère double les news ya. Merci la bino, les news ya. Tout dans le monde entier.
merci na apoyo na bino oyo biso nyonso tosali na kati ya les news ya Afrique du Sud oyo tosungi bandeko na biso physiquement moralement spirituellement en tout cas bandeko na biso mpe bazongisi merci na ndenge les news le monde entier asisi kosala oyo asali na ntina ya liwa ya mama outi kotika biso na bonzoto en tout cas tokomi na bokende awa ozomona mare double les news Afrique du Sud donc toyekolaka bango tozokokenda biso ape papa ofutu na biso ya ngola ye papa ofutu papa ofutu Robert Mugabe yangola papa ofutu Robert Mugabe yangola yeyo bantu kasoma ayalala ambiance penza yango oyo adeka kozomona na bandeko oyo tosala kobungisa bango asusi wana na mwa bambiance oyo tozokosala awa donc eza penza important oyo nyonso tozokosala entoka merci bandeko nyonso ya lenews ekimba dans le monde entier merci na bino nyonso na bapui na bino physiquement moralement spirituellement matériellement et financièrement merci. Bozi mama Julia na famille mobimba. Ben mama pasa. Après, papa au foot, on a mis ça à Moulaye. Papa au foot, il y a un si bandeko nyonso elemisi kimbangu 21 tokanisi tobolandaki reportage banda tozalaki na kati ya golf tosilisi toke cimetière siko toye kodispedir oyo bangole balobi toye kosenga nzela nde tozalaki ensemble bolandi bainterview ya mama na biso mama mwilu ndenge alobi ya remercie bana nyonso ale news ekimba partout na monde vraiment topesi merci mingi tomonani mbala ya nsima na numero mosusu ya sika bayo dans les autres. Oh, vous allez millionnaires, vous allez. Et ça la zouate. yango na ngana moni ete malamu nde tobongisaka ka mutualité oyo towokanaki ya solo ezali ide malamu ndenge tozalaka na biso na bookani tokamati zone ya kasavubu ebien tosali nsinsa na biso rieke mpa na mutualité tokamati mbongo wana totiyango na bank moto na biso moko aza na pasi tobeta mosusu mopaya wana ye awa paye na pai na ngai ya solo nazali na mbongo te kasi mpo ate bazwali salisi basengi ye mbongo ye aza na yango te totika ya kufa